wana ba yo arena wana akobeta yango ndenge nini peut-être ba belongo ba 12000 places ba 7000 places so papa chéri akobeta yango ndenge nini yango omoni baotindi kaka mwana wana oya kodestabilize me baokoka te na ndenge mabe te elo nini esilaka te moto ya liboso akobotya motu mwana eza papa chéri est-ce que kobotya motu mwana eza crime côté nini est-ce que abomi motu to abakisi moto ya moke pour betele maboko mais pourquoi bon les gars je pense pas le bilan moi tant c'est un mabenge ça peut-être papa chéri qui pas moi na té si déjà baba déjà le roi moi déjà za na maboko papa chéri nini lisusu parce que loko o to luka kezaki mobali à reconnaître zemi à reconnaître mwana azwa charge à mwana tout ça là papa chéri asala kango parce que yé na retour azolinga nini ko libala na papa chéri zala te na retour yozo linga ozwa nini na retour tu fais quoi parce que retour ya mwana soko mutacheki ozemi retour zake mutana ndi ma charge ya mwana andi mazemi wana abokola mwana ti ata so yoke na mwana mais atwa charge ko mwana zalaka wapi et pas papa chéri so yozo luka susu nini abala yo otemex OK tout sur la pembe bato mususu écoutez je sais que bato mususu est choqué bango balobanga ta mususu yo pota ni ngono te mais tout sur la réalité donc si nani mona tsuka robi nazara déjà mineur te mais papa chéri na lobby diplôme azula na kata BCBG na lobby diplôme bato zo bazwa diplôme na babi est-ce que diplôme oya zoki on a agi abotaki na toke sur diplôme aki na agi est-ce que na 15 ans soki mukie moto azwa diplôme na 17 ans to sur la pembe soki mukie moto azwa diplôme na 17 ans ntango azwi diplôme anaki na zemi te soki ozwi zemi na 18 ans oza sur mineur te OK très bien soki ozwi zemi na 18 ans oza lisu mineur te ozo comprendre et puis na 18 ans bakoforce likambo te na 18 ans moto otyo lito neti mwasi nyonso omoni na ozolo parler omoni oza vrai chéri tovanda biso ondimi ntango yo ndimi moto okata obilamba na makasi aza te ntango bokoti mpe bokushe bino mibale okondima mpo yo ozomonaka eza bolingo na biso mibale par rapport makambo bayebisaki yo mobali nyonso ayaka kaka na litoya mpo alinga mwasi ayaka kaka na maloba ya bien mpo mwasi alingo alex mwasi na oza na ye wana mpo alinga yo mpo me bayebaki papa chéri ata soki akemi kili bainterpele aosambe mpe olongo parce que la fille n'a pas raison totosala no bacalcule aka ya moke ya mathématique ma totosala no ya omonaki soki abotaki mwana abotaki ye na se ya 18 ans te ozo comprendre azwaki ye na se ya 18 ans te ozo comprendre donc azwaki ye na se ya 18 ans te donc omata okita fille wana koto wana aokweya lekaka et surtout mindele bazalaka baprincipe nango balanda alenga mopena ndenge esenge ezaleli soki yo loko yo osamba oloba makambo na bacontraire nango oza kose contredire yo moko bamono déjà eza tente. Voilà, merci beaucoup Kosti Kambala topusana nde na nosaki déjà na début ya émission awa sortie médiatique ya ndeko na biso mwasi Joël Show au début ke akendaki poto na canal ya l'artiste Fally Ipupa bakendaki bapoto na ndenge atikala mais Alex on ozoyebisa oke internet na internet yokobebisa makambo ebele eyobebisa makambo ebele mpe obebisa bacaractère ya bato nde babokama na bandako. OK c'est ça parce que moto aza bien indiqué akoya na makambo nyonso na tv te et puis moto azanga pasi azalaka te biso toza na bapasi na biso soki toki tona lokota na bapasi yango bato mosusu mpe baobala te mwasi olingo te mpona bapasi na yo yo mpo olinga mwasi te mpona bapasi na ye mamoko tocosola oka yango oyo mokili yango so ebebile makambo ebele donc c'est à dire que le passé reste le passé donc totala oyo tosala sikoyo ozo comprendre totala oyo tosala sikoyo ce sont des personnes oyo baza non responsables nde bayaka kaka na bamakambo neti bajoeli show wana bisa ouais je te dis franchement nake nanga direct parce que un responsable moto aza responsable ayebi déjà ke na ozobatela dignité na foyer na ngai il peut pas faire des choses pareilles balakisa biso to batombola misapi
ndenge to vivre lelo na monde actuel mwasi nini oyo alinga mobali asali na mariage alati ne bag puis akuti mobali wana na bimana mwasi mosusu te avant ye batombola misapi mobali nini oyo nde toza boye na majorité abali mwasi na yala te alliance akuti mwasi wana na bimana. Voilà, réel plaisir, chers amis fidèles internautes, de vous retrouver encore une fois dans votre chaîne, dans vos chaînes partenaires Concept Touch TV et Canal 1 Ghost di Kambala. Bonjour, bonsoir, bon week-end et de prendre la Europe Bota la Bisso Awa avec les vôtres Alex Ngandou, mon amoulou Balé Benjamin de la presse, mon abamama. Autrement dit, mon Nzambe, à complicité ou en duo, toujours avec Ghost di Kambala. Beaucoup pété sur les ailes la précision. Toujours la dio la biso, on est toujours là pour vous servir, vous informer et vous divertir. Un grand merci à maman, fille, maman Masolo. Il y a papa Oda, c'est Milandou, président Jacques, les rassembleurs de tous les Congolais depuis Efrico Coron, Azota la biso. Big dédicace na boutique Dame Bijou Molato, celle unique, boutique Ozole Mbate Kolatissa, Banabasi. Un grand merci à toi aussi, El Cornelia Cornechou, Givenchy, 007 Mossi à Tembe, Azota la Bisso, la prophétesse, la servante de Dieu, Paola depuis Londres, big dédicace à toi. Un grand merci à toi aussi, Berger, l'ami des Maves à Strasbourg, Berger, l'ami des Maves à Strasbourg, Azota la Bisso, champion maître Ochinga. Force nakati ya banda la zota la biso maître Kimalo Komba ngombe la ngombe ebende balona nakati ya bale. Big dédicace à toi aussi Jojo Acheni Station Express depuis quelque part à Ota la biso Karande Boyebi déjà toza en duo avec Ghost di Kambala to solo là l'actualité ba audio ozo flotter il y a mon en tout cas par rapport il y a Makambune Oazolo Banver Papa Chéri pour bien quelques mots détaillés awa na Ghost di Kambala et puis sortie médiatique à Joël Show envers Roger Ngandoza, directeur en marketing, il y a Jimmy Piana, pour mes carossos, là, Awana Ghost Kandi, dit Kambala, sur le même langage, n'a pas de la Fongola déjà, tout bêtara déjà, ma solo na Ghost dit Kambala. Bonjour. Ouais, bonjour Alex Ngandou, bonjour na téléspectateurs, tout bazota la biso lelo. Bon week-end, hein? Ah, bon week-end, tu as déjà le samedi quoi. Monsieur, quand t'as les lots. Week-end. Même dimanche, c'est à la paix qui n'a qu'un week-end. Week-end, hein? Alors, bon week-end, vendredi, déjà pour la bateau, il y a anglophone. Le bon week-end, il y a des fans, mieux sur BCBG, Papa Chéri, JB Piana. Pour papa, il y a famille Libota, partout dans le monde. Donc voilà. En forme toujours. Ouais, en forme tout ça, tout vivre, tout aller carré. Voilà, tout aller carré, gosse, tout dans l'actualité, tout le monde, audio est dans les réseaux sociaux, et moi en tout cas. Pour te dire que le blessé, c'est là qui déjà, n'est pas bien, c'est Papa Chéri dans la justice.
et bien qu'il pas chira moko azalaka pe vrai azalaka droit na ba makambo na ye selon ba témoignage pe ya bato nde toyokaka déjà que non assez respectera donc c'est-à-dire alinga moi droitier ezala to bien que déjà dossier wana esilaki apparemment ningi moto nango to pela to bien que c'est papa chira azalina justice se présentaki donc c'est-à-dire qu'il va ça déjà mambutu et kolambukaka un bon matin boy tout le monde mona suka alo ba ke décharge papa chira signaki à respecter un moté jusque là suite à malongeza te par rapport à dossier na wana ndenge ya boka na papa chéri est-ce que tokelo ba ke makamozo continuer toujours ou ezara rayende mon en tout cas peut-être on va créer un problème car envers papa chéri pour peut-être nuire car papa chéri boya konnu papa chéri non parce que elle a battu sur la sortie médiatique elle a battu film na papa chéri ba bien que violent mais traiter la ba ndenge tout on traiter mais Alex où tu le belo mo est vraiment très important tout ça que moi comique pour que c'est capable bien moi tout ça rend bien au moni maman en tout cas ça devient trop. OK. Et comme on en a marre de yoga makamuna wala. Toujours pour raisonner makamu susu. Ah oui. Batwaza ba menwa ba simanaye o bazolinga ba déstabiliser papa chéri parce que moni papa chéri mikolo azongi en forme. Ne batondo kanisa les bosso. Ba moni keza son ngona te papa chéri enchaîné Chine, États-Unis, Côte d'Ivoire, bateau, Brazzaville, vous comprenez? Des concerts, on a surtout un bateau, on a Côte d'Ivoire, on a ça, on a les mena, Congolais, papa chéri, aïe, à bouki yango, n'enga bien. Donc, bateau, ça t'en quitté, surtout là, quand vous bêta, là, il faut ça là qui na mini. L'émission, on entend, on bêta, concert, déjà, à celui des 3 ou 4, dans rep, on a 3 heures du matin, les récits, là, qui n'enga, voyage, qui, ça t'en échec, qui n'a pas un concert, vous comprenez parce que baki circuit au monde qui papa chéri au lieu d'installer l'échec a beti ko le kabato wa nego tsheba minoko na stade na ya Côte d'Ivoire pour muta beti ko le papa chéri na Côte d'Ivoire azati tout sur la peine actuellement azati na ba congolais tout ba le kawana muta beti papa chéri azati donc tala ba osenga ya zone parce que ba maintenant on va sentir que notre programme ezali ils a programme morolo. Et papa chéri, tant au Kendemi Kili, et vous allez n'engeni en Europe. Badida Sarena Wana, Bayo Arena Wana, à Robert à mon n'engeni, peut-être on va below 12 000 places, 7 000 places. So papa chéri, à Robert à mon n'engeni. Il y a mon moni ba otindi kaka mwana wana pour déstabiliser mais ba okokati na nenga mabete. Mais eloni ne sila kati. Mutu liboso obotya mutu mwana eza papa chéri. Est-ce que kobotya mutu mwana eza crime côté ni? Est-ce que Bomi Moutouta bâti mon homme qui pour déclencher ma beaucoup? Mais pourquoi bon les gars? Parce que je ne pense pas. Le bilan moi tant c'est ma bien peut-être papa chéri qui par moi en a été. Si déjà baba déjà le roi moi déjà za la maboka papa chéri. Ni les sous parce que l'euro auto luka keza que mobile à reconnaître zemi. À reconnaître moana. À charge à moana. Tout ça là papa chéri à ça la rango. Parce que hier na retour à zolinganini. Ko libala là papa chéri ça la raté. Na retour yozo linga ozwa nini na retour tu fais quoi parce que retour il y a moi na soko mutacheki ose mais retour ça que mutana ndi ma charge ya moi andi mazemi wana abokola mwana ti ata so yoke na mwana mais ato charge ko mwana zala rawa et pas papa chéri so yozo luka susu nini abala yo te meto sur la pembe on est comme pratique mais impossible te meto sur la pembe. Quand tu bottes qui déjà moi naza déjà pas nanga. Pour ma fona zone charge ya moi naza déjà pas nanga na to charge na jusqu'au jour nanga la pesa au net ni. La pesa au net ni parce que tu ou soit qui c'est mieux qui sentiment la biso mbali. Sentiment na mote, sentiment na biso mbali. Et même misé na ndimi pe charge azemi wana na zipe moi na. Parce que to so la ngoti to ça analyse normalement. Sentiment la biso mbali c'est que yo zoisem parce que yo zuizem vous comprenez yo zuizem au bout moi nga la vie charge moi là yo comme ko landanga pour quelle raison pour nga des dommages on par rapport à quoi Alex balwa viol ça la maraneni viol ata moi nous allons na nako choki olingi aussi mina nzoto ya lingi na été yo pour c'est comme mara mususu
Vous comprenez? Mais ceux qui déjà yo, aux zones ni makito, couché biso mi balé, une fois, deux fois, trois fois. Et ça sous violité. Parce que yo sont ni mayango. Peut-être par rapport à l'âge. Agina agini. Zénon mineur, Minezolobama, zénon mineur. Ma preuve est ça. Zénon mineur, ma preuve est ça. Puis mineur aïe obina nengi. Aïe d'inceste. Bon aussi quoi. D'inceste à 12 ans ça là. Azala raté Alex. Ok. Tout sur la PMB. Écoutez, je sais que Batumsou est choqué bango. Par le balanga tamsou yo pas ni le tete mais tout sur la réalité. Donc si nani mona tsuga robi nazara déjà mineur té mais papa chez na lobby diplôme azula na kata BCBG na lobby diplôme ba tozo bazo mais diplôme na ba est-ce que diplôme ya zogi on a agi abote gina to ya diplôme gina agi est-ce que na 15 ans choki mukie muto zo diplôme na 17 ans 17 ans tout sur la PMB. Monsieur Mouké Moutozo diplôme na 17 ans. Tant que ce diplôme na gina zemité. Ce que je suis na 18 ans sous minerté. OK. Très bien. Ce que je suis na 18 ans aux ali sous minerté. Vous comprenez? Et puis na 18 ans, va forcer les kambouté. Na 18 ans Moutozo li to neti moi seigneur son monien na ozolo parler au monio za frère chéri to vanda bisomba ondimi. Tant que ndimi mutoka to bilamba na makasa zate tant bokoti po coucher bino mibale o ndima po yozo mona keza bolingo biso mbale par rapport makambo ba bisaki muba ne sera kana litoya po linga bo sera kana maluba ya bien po mo sa lingwa Alex moi si na oza na yewana po linga yo po uluba ni makambo bien o toucher amoni ke makambo Alex alobi nga c'est bon na pesa Alex chance bon moté bon sko comme un problème lelo pour quelle raison? OK. Lui comme un problème pour quel parce que qu'est-ce papa chéri. OK. Parce que qu'est-ce JB piano. Parce que quand ma JB piano lelo peso simba pe simba. Pour ceux qui JB piano tembe makambo zo ya Alex. Ceux qui ka simple mutu neti nga gosse dikamba la boy mbele. Mwana nga bando yo lekala ba timba no timbi ka ete kinde onweri. Gosse pas que gosse tane ni logo. Gosse ane starté. Ane ka simple chroniqueur moko boy. Là où tu as tiens mission peut battre David. Vous comprenez? Mais on doit makambo ça sérieux. Mais pour ça papa chéri ou asala combo mina dama beta baba basta beta basta de martyr. Auto ko longo la défi ezaki na Côte d'Ivoire parce que ko beta ça lona te ya longoli yango. Atika nini flèche li kola beta ki concert mo après 10 ans ya bateau boy mutalongo la défi na te ye mo so ya longoli yango. À quelle Chine première congolais comme étant la Chine bah tu vas déclarer bino pour te dire dans Côte d'Ivoire bon c'est encore bon étant dit Timothée à chaque samedi na dimanche vous comprenez Alex c'est-à-dire que bango pour na bango ba ko que pour ba tché calme ba di ba ki te papa chara pour redémarrer monde encore une fois le moment lo ba ne to sala ma comme net prophète papa chéri là encore redémarrer monde parce que na Côte d'Ivoire nous a la tiki défini na ko beta pas le molon. Parce que au monde qui est tellement besoin que pour ça ma papa chéra do salate il y a un moni ba meno wana ba tindika mona suka ba to sundula ya la première ba tindika ge ba sunduli et fait retrouver celle vous comprendre ba tu peux là papa chéra ça tana poto ta ba on nga ke ni poto na ba nga ba déstabiliser que non ali no poto ba ko kanga papa chéri même la poto papa chéra au samba aza star amone na moko na biso oui vous comprenez à osana ba meilleur avocat o eza question à sambi mwana wana a ko gagner na ka procéder parce que ba ko landela surtout mundele ko to mega note pour mundele pina ko landela pina procédure pina do yo na agi nini mwiko wana eza ngi nini ze mengo ko taki ngi ba ko landela pina bien français pour y bien te pour moni que so pareil. OK. Vous comprenez et so pareil mwana za pourquoi so linga kocha mwana naenda ba makambo oyoyo eza na tina te parce que papa ya mwana oya yo soki eza pina ya solo papa mwana oya yo bongo zolinga otia mwana na yo na ba traumatisme soki oza maele te oza mama oza maele te ozolinga o traumatiser mwana na yo pourquoi parce que aza pa papa na ye to yo zo osala ba makambo ndenge wana
pour non souffrir. Si Razan a besoin peut-être peut certainement quelque chose pour survivre. Récompense il y a nini ba Solandé ni Alex. Ah papa chéri, peut-être dimanche ndé ça la bien té. Papa chéri, ngana petit na yo. Ouais. Ata soki pour na ngata ata pour na mwana. Ni la boteleke mwana. Na okokate edenga. Amutu. Ouais. Sola. Yaka na posa na yo. Vous comprenez? Yaka na posa na yo. Mais na ba TVT, na ba réseaux sociaux té, ya yo lo makambo oyo yebi ngana otobi keza bongo té. Poto tobi tozonga na sima, tout ça la rétro. Au monde qui wana danseuse. Danseuse avec diplôme wana. Diplôme sur le mot on a 15 ans 14 ans té. Ouais. Bah 17 ans 18 ans. Bah 17 ans 18 ans. Ceux qui mouké 17 ans so bandé chika moi avant. Pourtant il y a du diplôme na zaki na zemité. Zemi ko tailler après. Tant soit après 2 ans. Comme ça peut 3 ans. Aux ana âge nini. Toi après une année, aux ana âge nini. Aux ana 18 ans, aux ana 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, le mois bande voilà. Si ko yo lo ba ki ba violer ki est-ce que moi na bana ko tele lo na ninga mabete bo skizenga na télé ko na lo direct. Bana ko ta ba 17 ans lelo so lingier ye moko buta lo ngolo bila. Vous comprenez? Tu voyez ça nga muta ninga la wo sanga ke na osa makamna consciemment. Ba violer. Yo ko to lo banele mso ke no petit nanga non za no mwana mukepo ko la. Yo zo mona de to batele mais là au bokile ko no kotie yo zo kam. Mais ça l'aime beaucoup tu n'as 16 ans. Yo zo kam mais petit tu as 16 ans mais makamna kutu kuna ya ngote. Ya muta 45 ans. Vous comprenez? Yo awasa makambo ayi biso pele biso zo batele biso ke no Alex o kanzanga yo bala nga liboso. Ye ndo la musayo. Yo zo banga lo kutu mezo biso Alex yo ozaka pede ya o biso makambo. Ezo kamisa o mo mais yo zo mona ke mona nga sa bwaza na 17 ans. Ana 16 ans. Pour la battre, il comme on a 18 ans, 18 et demi, 19 ans, mais il y a des choses qui Alex, il y a tellement raté. Il y a ça répété. Ce sont des trucs où tout le monde a la réalité, tout le monde dans le monde actuel. Tout ce qui a remis la rabana, on a bon, tout ce qui a salir le leader de papa chéri. Vous comprenez? As un leader à mon nez, nous avons laissé ça, te belé dans la famille, dans la banque. Ba maître passé ba Kirikou ba Gidel ba Seguin Mignon ba collaborateur oye ba parents ba ndeko na bango le grand scolaire zongi boy atinile mongo etange musicien ba famille ba nini tout ça na bana na yemo mutosko ko kamba bango ndeko na si papa chéri yo ko ya te po ya ko bimisa papa chéri na bujo ba moko boy oyo ils en sont sté. Les communes il y a ta film Yesu aussi, à ta film Jésus aussi là. Les communes ici la raté. Bah vous foutez en man pour quelle raison? Est-ce que ils ont raison? Ou ça tient de bonnes raisons là, ça tient de bonnes raisons que c'est papa chéri, papa lycéen na babine que papa chéri a de réclamer leur mot. Nous ont réclamé moi na bazu moi na bazu c'est lui. Comme ça ba mon ablo moi na batinda pour aller au profitera nango. Qu'est non peut-être bon. Et papa chéri bon moi avant na palanga so yo za posa na ye biloko na ye otinda palanga comme ça yo bénéficiaire na sima moi to ke nango bon peut-être bon to comprendre mais oza que yo senga ba droit moko ya yo moi na za na yo te to mon na droit na yo et place de mon na place té parce que abala yo té officiellement o eza que apa bala yo vous divorcez qui vous savez que les communauté de biens vous blabla à papa chéri vous ça la montée peut-être au royaume lobby que non pas sangai vous bala moi mais ba coutume congolaise des ala le roi bala ngate mais moi le roi za moi na ye tout bala moi mais il y a beaucoup yo les la télévision té wali règlement kana ndenga famille ba pesi mo ba symbole ndenge zalara le roi za papa chéri za balar na ye patron mo ya mo fubé ako parola ta mo 2000 et kanyo vous comprenez? Mais où est-ce qu'il y a eu au baranet, ils ont réclamé droit monet, c'est obligatoire, alors que moi. L'invité, tout mes quelques mots pour formuler mon raisonnement. Et l'homme est-ce que ça lit par rapport à la première dossier à la Mouka qui a papa chéri, ça papa chéri au niveau de justice. Est-ce que ça a été non déclaré qu'il y a mon sous mon athée, privé même comme mon amour? Est-ce que ma raison est poussée sur les cas par rapport à ce qui est le monde amoureux construit par mon amour athée?
Bon, par rapport à un raisonnement, est-ce qu'il y a une raison où il poussait à les questions sur l'écran? Eh mais nga nous tu sais le télévision même des place bien té ça règlement des comptes. Vous comprenez? TVT. Moi na ça moi na yi ba privé moi na mengeni. Moi na mazana na agini. Pour moi na yi mo ko benga yo na téléphone. Moi na ke na classe. Oko ko coûter pe na école. Donc ça ba façon nio se bilo yo moi na ba privé moi na tête. OK. Eh ba privé moi na neni. Au moins peut-être yo za na ki ça moi na poto. Si on a la poto yo tout a ticket que nous télé la poto casse. Posa au mon mais soit ça na kisa ça. Papa sera au privé moi on a ningi posa moi o yo boti. On a tiens maman système. Pour attention ya kangé na ndap. Moi on a ça polémique yo mama là. A oublié mon téléphone. Bon solo. Yo da que moi on a zangi téléphone. Moi la papa sera posa na téléphone. Soko azara na kisa ça. O yebe ko la tanga. Au que nous l'école. Moi, on a même yé moi pour bima pe classe abina ko mettre la maman tout. On sort qu'on peut pas privé o yé nanengeni. Parce qu'on a 36 solutions à faire au Isaac rompre mon moi na yo. Donc c'est pas une raison qui tient beau. Ils ont raison où est téléma tout droité Alex. OK. Papa Cheraza, il n'a pas le temps là parce que yé mon nom banda on passe à la ranaï. Asa maman ramle a tu Côte d'Ivoire là. Ko yeso ko tanga mwana na ata bo mwana ngata ko kengela ke mama nga zo luka bobo ko tia ausana mo. Il y a plusieurs manières à mwana na ezaka ba menwa bato balinga papa chéri te ba moni ke papa chéri mais bazo tindika ye ko papa chéri le kwa mikolo aza na mouvement ba blanga mo wonde ko sa tondre te ke papa chéri ko sa mo lisusu ndenga le na tv que je n'ai rien à forcer ya pour c'était mais soit tout comprendre mais il a dit ça mais il est en train de faire d'autres choses. Azo se prendre la biso la mama. Quand du vote, après ce qui combien de temps tout le monde y a qui après 17 ans. Tout le monde y a pas qui danger. Bolani ka bolamo ki bo Chine, danger. Bolani bolamo ki ka bo États-Unis. Si on va comprendre que ba calendrier papa chéri et autres surprendre ba. Tant que non papa chéri viser so doit déjà pour l'Europe. Ah, mi tellement la ba baby. OK. Ba petit po so en Europe wa Côte d'Ivoire. Ils ont déjà tombé. Donc, si on a un repas, Badida Sarena, donc ça va bablo on va espèce de belleté, bayu arena, c'est que ça a danger au Saranaté. Donc si er moi to ba na déjà ko luka ko déstabiliser pour ça que papa chéri na mo ça na ba tsaye ba kelele, allez on ba ngo ya poto to ngo ya azo ba ngo mo ndeti ba kangaye, o so ko pas no mo ndi moi. Mais ba ibaki papa chéri attention ka kemi kili ba interpeller au sambe puis au long. Parce que la fille n'a pas raison. Tout ça, on va calculer à la mathématique. Mais tout ça, on a au moins la question qui a beauté qui moi, la beauté qui est la C à 18 ans T. Vous comprenez? À ce qui est la C à 18 ans T. Vous comprenez? Donc, à ce qui est la C à 18 ans T. Donc, on m'a dit que ta fille, on a pourtant à au point à l'écart. Et surtout, il y a un principe, on va l'analyser. On va l'analyser. Si vous avez un ensemble, na ba contraire nango, vous allez se contredire yo moko ba molo déjà que vous attendez. Voilà. Merci beaucoup Kosti Kambala to poussana. To poussana ndena no sai déjà la début à émission awa sortie médiatique ya ndeko na toi aussi j'ai un show au début que akenda ki poto na canal ya l'artiste Fally Ipupa. Bakenda ki ba poto na ndinga tikala. C'est dernier temps to bi ke na ngambu na bango moi mutu ezali bazo ndongwana ndi balobara vrai terme moi ngwana bazo ndongwana mais sortie médiatique mon tout ça là pour côté sous combo Roger Ngando ndenge elobama bon nga vraiment na ba preuve na moté de to ka ba pe ba témoigner que j'ai chose à ex il y a Roger Ngando as directeur ya marketing ya papa chéri koloba ke non dana boduka yo ko tout ngano to ça qui banda na Roger Ngando est-ce que c'est important ba makelele na bango bazo sala na ayo côté sous combo ya Roger Ngando oza pe parent aza père de famille aza cadre d'entreprise parce que l'orchestre les a déjà d'entreprise à monnaie aussi déjà ba contrat wana donc c'est qu'il wa cadre est-ce que c'est important au côté sous ba combo ya ba Roger Ngando na ba makambu na to ba débat na ye ba reçoit na ni ozo sala na bato parce que il voit quelque part au salir pe combo Roger Ngando ozo salir même là on bazo discuter ni bazo soit na moi aussi il y a directeur en marketing
Combien fallait pour est-ce que c'est important? Mais Alex, si on a vu que Internet, Internet, c'est comme ça m'a bébé. Et ça m'a bébé, et puis ça va caractère, il y a batouné, il va voir la bande. Ok. C'est ça. Parce que Mouto a bien indiqué à courir la macaron sur la TVT. Et puis Mouto a un passage à la raté. Biso tout ça va passer dans biso. Ce que tu as le côté on va passer en bah nous va pas la terre. Ok. Moi ça on lingote pour la passer na yo. Yo pour linga moi c'était pour la passer na eh. Maman quand tu es sur là on ya moi et maman qui la moi c'est bébé maman bébé. Donc c'est-à-dire que les passés restent les passés. Donc total la auto ça siko. Vous comprenez? Total la auto ça siko. Ce sont des personnes oyo bazan non responsables. Ne ba ya la maman net ba jouer le show ça. Ok. Ouais, je te dis franchement laquelle on a direct. Parce que est responsable, Mouto est responsable, il dit qu'il n'a pas battre la dignité na foyer na ngai. Il peut pas faire des choses pareilles. Bala qui s'habille sur toi tombe la misapi. N'engé to vivre le dans le monde actuel. Moi si nini oyo alinga mobali. Asali na mariage à la timebag. Puis akuti mobali on a bimala moi sur le suicide avant. Ok. Batombola misapi mobali nini oyo nde toza boye na majorité abali mwasi na yala te alliance akuti mwasi wana na bimana mobali mosusu ki yeke place ane ezalaka te Alex yo koloba te ke gosse abala mwasi moko boye oyo nga na bima na ye po ye mpe obala mwasi oyo mpe mutu mosusu mpe abima na ye ye mpe mutu wana mpe akozwa mpe mwasi mosusu oyo ye mpe otya na ndako akuta pe mutu pe bima pe na ye yango na moni babaka ebale kufela libwele batikela batamisika basani bamela vous comprenez? Non mais je te dis mais je te dis non il s'est non sur la no pembe non sur la no pembe donc balobaka ebale kufela libwele batikela batamisika bamela vous comprenez? Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça, yo zano yankete po moni mwasi na omoko yo bimaka na ye. To mobali no moko boyo bimaka na ye, ye akobala mwasi mususu ba ngenga na bimaka na mobali wana. To mobala lo ba ngenga bimaka na mwasi wana. Te po yo pe mobali yo tshena pale, ye pa va ya sheo. Abimaki pe déjà na ba si mususu. Donc yankela makambo wana azati. Oyo ko sopa no mutu te. Parce que ça réalité ya monde actuel. Pour ma maman na biso nde bamsu ba bala ka ba vierge ba serena ba no kanga ba kolo na bango. Mais ma génération na biso ma ya déjà. Moi na 15 ba webisa ko duka lipa na imo na ndako. Vie comme difficile. Moi na 15 ans on a te bazo ti dagu aya na bala mi fufu da pondo pa ba fa na Thompson na mbongo onzo ngwa. Fa luka Alex moko bo ba ndo pese ba mongo ba Thompson. Alex na ndo pese ba mongo ba Thompson na yo feli. Allez-y comprendre. Donc maintenant yo zo bala mwasi na to mobali na yo ba maka mwana déjà faut botika ya mo bosani bo mona oyo bosana bini ba. C'est ça, je suis en train de gaspiller son énergie inutilement. OK. Ouais, je te dis dans un tout droit. Alors gaspiller l'énergie n'est pour rien. OK. Parce que maman no se zo bala biso te bi que ça va bon. Tu tiens on a mis tout est. Pour tout le monde, tout le monde a bali moi to na parler mais mobali moka kala boîte kala ni numéro so ya changer ka tazo bise ah mais ngapela tazo continue nga foka yo. Pour y zo comprendre na été que moi si ça balle. Tazo comprendre que mobali on a ça ça nini ça balle. Vous comprenez? Et ça pas réalité ébélé. Donc hier a gaspiller l'énergie na komba rojenga pour rien et na boduga pour rien. OK. Pour rien, je te dis pour rien. Parce que mutu la mutu chose ça la bilan. Rendez-vous na kitata c'est là mutu place à toi conscience ni place à commune à kibo mutu na yi. Vous comprenez Alex? Tant mutu mon discours na se positionner, na se focaliser na Alex, na comme moi c'est na c'est là que mutu yi. Wana ndesko ce qui a commis na ndako Alex a commis ko bima wana ndesko commis mabe. Tango Alex a tient momi na parler, Alex a commis bima libanda, c'est là est commis mabe. Vous comprenez? Mais là, tout le monde a qui chéri, attention Alex a bimé qui n'est tel, simbité. Et tel n'a qu'à lui na gosse et simbité. Aoluka. Mukolo simba.
au bain de conscience tranquille et s'il y a un raisonner mon père ça n'est on est ici donc Joël chaud comme on est à moi Joël ce qui Joël chaud ils a perdre sa temps ils a manque à faire tant il y a d'autres ça va makamboa directeur et marketing à JB Piana il y a BCBG à raisonner au bêta concert à Abidjan au bêta concert il faut que ça va programme en mouvement. Vous en comprenez? C'est toi qui perds. Parce qu'ils ont affecté n'a rien. Ils ont changé, Roger Ngandou n'est l'autre côté. Pamaramou, tout jeune chose ça là, on a tout le monde. Donc il y a place à ça c'est tout. Quand Roger Ngandou a remonté sa papa chéri concert. C'est-à-dire qu'il y a des poussants. Il y a la fertilité. Qui perd? C'est toi qui perds. Parce que tant il y a petit papa chéri coach Chico. Il y a des gens papa maladie aussi les gars. Voilà, merci beaucoup, Kosti Kamala Toko m'a vers la fin. Moi, je suis dans les Kabumo, moi, je suis balaro, attendons les Kindu Masco, les bandes. Yo, que je côté le Facebook, on a dit que un message, après 10 ans, les ragas la chérie ne m'ont pas kala. Oui, so la sobi. Oh nan, yo lugangeso. Voilà, merci beaucoup. Kosti Kamala vite fait parce que bon, c'est un temps vite fait. Au bête qui lui solo trop solo lui papa chéri na mon lo bête ma l'idée ça est-ce que c'est possible que papa chéri ningo ala ba préparation à tourner Europe à que bête ma l'idée ça est na ba you arena wana. Mais oui, mais ça va ça les ça mythique ça les assiglés aussi. OK. Ya mon ne mutu ba zo bête ba faire ba zo bête. Isa ya mon ne ba bête. OK. Ya ninga za na ceux qui a kemiki ya bête ba. Ba bête kana ba ça wana. OK. Bon papa chéri déjà a un petit pour relever défi na Côte d'Ivoire dans le Roya. Mais Europe il le sait que tu ça. Il y aura organisé. Avec ça, il y a 1000 personnes. Avec ça, il y a 1000 personnes. OK. Avec ça, il y a 1000 personnes. Avec ça, il y a 12 000 pour vous sentir que BCBG machine à musique. OK. Pour avoir corrigé ma concert, vous avez fait Simba. Pour vous sentir que vous avez papa chéri. OK. Voilà, Ikamala Nasuka déjà te commis à retenir nini ba dédicace. Non, pas retenir que batika papa chéri kimia mbate au baza simaya mwana suka wana. En tout cas, botika papa chéri a bête ma concert en Europe. Le programme est calendrier n'est pas bima en Europe, a bête à Europe encore. Et puis tu on comprendre que ouais, non le Alexis donc papa chéri a bête ma concert wana na Canaille. Et les calango pe les kadong à tabo tsali ne bozo ngabo sala wana ne papa chéri bang a tout nini pour gars obeta ba concerté et obeta ba concerté puis moi na suka to peso conseil era ngo yo kaka matu les kambo tout tika papa chéri qui mais so na besoin loko lego senga mona ndenge ya kibie yo suka ya mwana do papa chéri oya akobeta donc voilà merci na ton pesa kinga lelo Alex vraiment merci na ton pesa kinga na pesa moi ba dédicace na deux trois personnes kan ndenge zalaka merci. La présidente Jacques Naivry, merci. Na maman Nilumbala na Bruxelles, merci na maman Bidi Kamba na Suisse, maman Nangai Mavala Moyemba na Londres, respect na yo, la maman chérie moi aussi, respect na yo, maman Claudine Bokatola, respect na yo, maman José Lusabissou, respect na yo, maman Rachel Mukendi, respect na yo, maman Nangai Arlette moi aux États-Unis, respect tantôt Clément Moyala, respect. Lolo Timbiki aux États-Unis, respect sans Marie Timbiki, maman na mopenge. Respect na yo pe, maman na ngafani tambo la keto na Paris wana respect na yo, ce que c'est comme la tête va passer au séquence à Benindi la lutte na de l'infirmière à chef. Respect na yé na baksa maman moko pona si salibanga na ngai maman na ngai. Alphonsine Mbumba na François na respect na yé. Voilà, merci Bikamba la disponibilité, un grand merci na batutu. Au besoin vraiment temps et autant la biso vous partagez vidéo vous avez commentaire quand vous salara et surtout partagez la émission au ça vraiment bien ma casse merci à président Jacques depuis Efri Courcoron les seuls et uniques les rassembleurs de tous les Congolais dans 4 Efri Courcoron président Jacques Namoni Archibald boutique d'Am Bijou Molato Kanda a des références ex-standard de Paris Malabasi qui était dans Bokende na boutique d'Am Bijou Molato na Kanda a des références ex-standard de Paris parce que Barabi pour les qualité na prix abordable.